akanga suki nga pena kanga suki mukomsu payaka akangi nga pena kangi ka ndenge zalaka donc nana mingi oloba te to ana shoki moko na ebite donc muta kende ka boyi donc muta kende ka boatiki mwana ye a 3 ans mwana ye a 3 ans ke karaboye papa na mingi oloba te mingi za ko aleki langa nano za ko aleki langa ga mbali nanga mtabeta kinga ka bongo me na ebito bandole ka pana bozindo namona une fois comme on est Bob garçon namona une fois na keno kansa suki na kutie na Mireille bon na façon namona ki asaka mutu mo azomela masanga ngabi Mireille pourquoi masanga boye garçon nga masanga otemaze asa na bien et à chaque façon na bengi Mireille mtando répondre ah Francine ezanga Bob mobala Mireille c'est tout on a ba souvenir ne belé lo on senga kana communauté congolaise so bakoyi ko aider biso na problème en bongo to na problème en bongo vraiment Mireille awa azana ndeko te ndeko na eza biso papa na amiga oloba te miga za ko aleki langa nano za ko aleki langa atika ki Mireille te atika Mireille te na ba conseil na nyoso na ko sa pour la Mireille j'ai dit na bis bazo ebisanga Mireille azomona na te ndeni mwana za wapi bandi ko luka Mireille nde to ba yi ko benga biso ke ba lokote na zamba moto nzamba akeli pona nini liwa pasi boye mais na mona garçon de une fois tout cela na épé très bien voilà est Mireille kangela anga place tellement bis na tongo bat ba kebele abisanga bi Francine na okamutu na nga bien te ma Nicolas na oketiko sala suki okesa suki journée nga bi le 25 abina nga le 25 na oketiko sala suki et le même jour wana zonga ndakoute. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs fidèles de cette émission, exprimez-vous avec votre humble serviteur Noli Tambou, le sage. Vous êtes sans ignorer que cette émission, c'est une émission de la chaîne Molaire Télévision, présentée ici en Europe par www.voiceofcongo, RD Congo Information 243, avec tous mes partenaires, Gervais Katende. Bandeko ya émission, exprimez-vous, Boebi, que Ndenalbaka vous informer, c'est notre souci majeur. Aujourd'hui, tu es dans les Kambomoko, il y a pas si, on touché la communauté congolaise. Tu es à famille où il y a des konabiso, moko azande konabiso congolais, ou tika biso. Tokoyeb sabino makambonio sont vraiment oyo ezali koleka le toza mingi vraiment na lingala pour que ndebal barato sembola vraiment to yebandeni parce que c'est ezali kamoko ezoleka entre la communauté congolaise. Aujourd'hui si nous sommes là to déplacer to epona ndeko na biso Mireille Tuzolana Outi kotika biso, je pense que bandeko belé bozana banda kwebi l'affaire oiti koleka yandeko na biso ya Mireille Tuzolana atika biso na âge à 32 ans. Donc dans le belamino moi bref mais la famille et puis bandeko ba ami il y a notre sœur l'illustre disparu ba kozalana pona ba éclairci biso pona likambu oyo yandeko na biso Mireille Tuzolana auté kotika biso na mikolo iti koleka ya le 21 janvier plutôt oyo batu bande ko luka déjà nzoto ya mowe bando luka mowe plutôt abande ko mona te et puis ba ko retrouver corps naye na date le 26 janvier un certain dimanche au pe bande ko ba mi na balansaki avis de ya recherche pour nande ko na biso. Donc pour ne pas monopoliser la parole déjà na place otoza ndeko Jeff na bande ko belé bo mona bongo en image o tozolo belelo pour nande ko na biso Mireille Tuzolana. Bonsoir Papa Jeff. Bonsoir Ndeko Noli. En tout cas, lelo toye to sali déplacement oyo pour na tozo information oyo na source, c'est vraiment ba spéculation et tamboli mo ebele pour na ndeko na biso Mireille Tuzolana, ba te belé ba lobi mobile na ye abomie, ba to misu ba lobi ba bandi na nzela, ba bomi ba poignarder ndeko na biso ba misus pe ba zolo ba ke bateli et poison bazo ba spéculation eza moins belé to est vraiment de tolbaka toluka information na source mais quand peu ko lobela biso moi likambo o et comme les communauté congolaise pour na ndeko na biso Mireille Tuzolana likambo ngona nezalaki ndenge nini potokoma lelo betela biso moi lisolo et puis na bato bazolanda biso à travers Voice of Congo.
Ok, merci beaucoup ndeko journaliste Noli pour la parole. Il y a solo touti ko bungisa moko ya ser na biso na kombo ya Mireille Tuzolana. Donc ser abungaki na date ya le 21 janvier. Donc ayaki kotika mwana na classe, après il fallait ko récupérer mwana comme d'habitude na pokwa. Alors na pokwa wana amona na kite. Et comment qui sikoyo ke il faut que luka eska azali kobenga ba connaissance pour biso to za ba connaissance na ye to fandi na ye elongo to mesani na ye à chaque fois to zomona naka donc banako sala biso malam mingi. Alors to comment na souci mingi na niveau wana to comment ki ko contacter baninga de gauche à droite mais réponse mon côté. Alors mikolo pe za kokende ba inquiétude pe komi komata mingi parce que ce que zomona mutute pe atiki pe na 3 ans donc toloba ki non problème ezali beaucoup plus sérieux. Alors na dimanche parce qu'abunga ka mardi dimanche nde ba ki ko retrouver corps naï. Et donc tu as cause information que non ba retrouver corps ya Mireille donc tout le monde était abattu. Yango wana souci otozana ngo vraiment na motema yango wana. Mais à ce qui concerne liwa na ye soki ba tielie poison soki ba bomier na copain ou ba assassin ou ni franchement ba rimer isa bon soi-disant parce que totiki justice c'est ça la musala nango mais batu oyo bayeba ki copain wana balobi copain wana bandai ko beta mingi. Donc comment qui na niveau moko que non exagération. Donc tant ou siko ba ko retrouver corps ba ko mona que oui et bon tokoki ko na ko yebsa bino te ko affirmer parce que l'affaire est en justice. Justice ezo sala musala nango mais beaucoup plus mutu oyo bazo bimisa tête ya liwa wana ezali copain wana. Parce que tu es bien en justice, ceux qui mouto a koufi se bozanae premier suspect arno ya moto ba proche nae, ça c'est selon la justice des arabes. Mais selon l'enquête aussi to la to zui vraiment mingi. Balobin de ko Mireille le même jour où il fallait récupérer moi nanae jusqu'à 15h14 balobi dans même jour on a le 21 dernier appel les aki a copain seul la police ta banquette to tiko sala babi copain na yazalaki et puis bato ba mona ki bakuta ki na état moko ya de briété donc na rôle ba onde na lingala na état de briété na kwiti quoi donc na kwiti et puis à chaque fois mobile na etozana te pona ko accuser c'est vrai mais to yepé awa pona ko déplorer parce que c'est vrai c'est la communauté congolaise à la base toza ba congolais to pona ko déplorer makambo comme le capé plus na communauté congolaise na to yepé sous pona tozwa la véracité de l'information à partir de binomoro famille. C'est vrai, balobi ndeko mobilité mutunano parce que justice non a katili kambangote, mais tongi yeba na bato boza ba proche ndeko poto kota ce qu'on a vu à notre sujet auto lelo. Selon est-ce que mobile ngo bozo retrouver mutuana bien na bato bazo mener enquête parce que toki za na Belgique ke bambo ke belé to binanté, mais est-ce que boza vraiment na information assure vraiment que kende komira azaki poignardé azaki bien ba betakié ou bien les ba benga pour ba informer bino na ba proche na ye ba benga la police a benga na kut na ezaki na état nino o akutela kende komira déjà les azaki okufa. Donc mutu abana ko sala joking na ye et puis tango azo sala joking na ye wana na Népine Viltanaise, eskaye bandaki kofanda, nde a retrouvé qui corps ya mutu akufi. Alors, comme d'habitude, a soko retrouvé corps na baka ya ndenge wana, il faut benga directement la police. Donc a benga ki la police ya ki tiwana. Effectivement, la police tanga ko retrouver corps, ezalaki penza musika penza te na esika yemoko Mireille ya bandaki kofanda. Alors, net déjà, bazalaki déjà, na photo, na image, ya Mireille, oui, il y a vu des recherches, nandenge ba monaki corps, ba yebaki kezali. Mais, il faut que benga mutu, pour qu'il confirmer que non, effectivement, corps wane ezali, ya mutu, bozo luka. Mais, d'après l'information, ba kutaki ke bachaki bambeli, mais toujours l'enquête est allée continuer donc corps déjà là qui depuis quelques jours libanda
malgré ezali na période à hiver, mais tokozwa encore beaucoup plus des informations tango bakosilisa kosala na autopsie tout, et puis on ne manquera pas de vous informer. Merci beaucoup Ndeko Jeff. Donc Bandeko ya bozolanda émission exprimez-vous oyo. La raison pour laquelle biso tosali déplacement toye awa c'est pour que toningi biso bandeko toloba ke tosungaka batu. Bana bengi pe bandeko na biso ba combattant bino oyo bolobelaka pona likambo ya mboka bozana besoin ya ba changement ba partenaire ba te belé vraiment ya minene o bokoki kozwa likambo oyo en charge. C'est tout lelo parce que tolo ba vraiment na bosolo na vérité ndeko na biso Mireille oyo toye a tuzolana azalaki na mukandate. Donc c'est vrai toye bibiso nos ba réalité oyo ya poto ndeko na biso Mireille tuzolana azala mukandate. Et tant que ça mukandate la prise en charge te na makambo nyonso vraiment oyo ils ala awa surtout na ba santé et puis pour na ba interme belé so ito est vraiment awa eza raison pour laquelle c'est pour na ko lancer na bino bandeko bozolanda biso na bandaku ba ami pe ba connaissance ya ndeko na biso Mireille Tuzolana bazana besoin ya lisungi na bino parce que Mireille Tuzolana azana famille na potote azana mwana na ye ya 3 ans. Oh, déjà c'est vrai basé na assistance sociale ba récupérer moi na ba garder mais ndeko Mireille Tuzolana azana famille mon côté awa et en plus azana musalate et azana mukandate allais-je dire. Donc ceux qui mutazana mukandate awa na poto bako zoyer bako enterrer na fosse commune, c'est-à-dire quoi bako kundaye le rôle à mutu moko oyo ayebani to sala accident na papier moko teninité après avoir ko sala ba recherche so ba moni ba identifier te ba ko kunda yo bongo pour na to sauver l'image ya communauté congolaise en tant que ba congolais ba proche ya ndeko na biso Mireille Tuzolana bazwa ki likambo oyo en charge ba se présenter dans la police pour que za te kazangi batu ba lobby ke ba lingite ndeko oyo Mireille ba kunde lokola nyama moko boye azangi batu te azangi ba ndeko te ba lobby na police. Et puis na bateau au juge azokata makambo va récupérer le corps de l'illustre disparu au hasard de konabiso Mireille Tuzolana et ya kozwa ngo bongo sikoy kozala ke ba ndeko pe ba proche ya Mireille il faut ba pesa mbongo pona kozwa makambo nyonso c'est vrai faut ba so mandete le baralibulu Sergei tout est en charge na bango likambo vraiment toyeli vraiment awa pour nous relancer sous na bino bandeko vraiment c'est vrai likambo ko elbiso bino ba mécène à minene ya mboka na biso oyo na yebi ke boyidaka bato vraiment na batanga makambo oyo na lancer likambo oyo pona ko sunga ndeko na biso Mireille Tuzolana na lancer na bina bandeko ya BPK ADPK bino boza pona ba action humanitaire na bosa intenabi maison pactole ya Lolo Mutima. Donc bino batu boyedaka batu pe na batangu ya ba problème général grade en kumbu yo pe oyedaka batu na bosanité à notre frère auto bibisono so ya communauté pe Rex Kazadi ozoyo kanga la famille et puis ba mi ya ndeko na biso Mireille bazana besoin ya avocat moko pona ko luka solution pona ko récupérer la véracité de l'information et pour récupérer pe corps oyo. Donc bino bana mboka oya solo toyebi boya vraiment pour subvenir na situation oyo tozalango. Donc Rex Kazadi ozoka biso bandeko ya ba combattant bozoka biso bino bobundela mboka tala likambo pe kweli ndeko na biso oyo et puis na bosa te na bi président d'homme na l'île yo pozala kana pona ko aider bandeko pe ndenge toza vraiment na bengi to sala appel on na communauté congolaise nyonso numéro yango eza awa soki vraiment on a besoin oye de bandeko na biso bozana ba Canada na ba Angleterre Suisse partout Allemagne partout bozali bozanga te bobenga na ba numéro oyo pona bosunga ndeko na biso oyo azana famille te. Je tiens à vous rappeler awa na poto azana mwana né il y a 3 ans atiki awa ba récupérer ses frères na ba assistance sociale mais bandeko toko tika pe ndeko na biso kaka bakunda e boete lokola inconnu moko boete yango ba mina ye bomona bongo une image ba pesa pe témoignage na awa bazana besoin ba récupérer corps oyo c'est vrai boyebi na poto kokunda mutu eza tsaka vende to lobaka ndeko Jeff
tolingi vraiment toka suna mo eloko nini oza lango besoin okoki koloba na communauté na bato bazolanda biso lisungi nini boza lango vraiment besoin bo lancer appel pour na bandeko basunga bino lisusu. Ok, merci beaucoup Ndeko Noli. Donc na moment oyo tozali ndeko senga na communauté congolaise bazali bipai na bipai ezala na France ezala ailleurs na bamboka mususu ba meka kosunga biso oyo tozali ba proche ya Mireille Tuzola na de façon que corps ya Mireille e bakokundama na ndenge moko ya malamu. Donc to mona ki assistance sociale na ye tokendaki na ndeko mususu ya congolais to solola ki na assistance sociale soki bakoki kozwa en charge funérailles ya pona ko enterrer Mireille na mboka oyo. Ayebisaki ngai clair alobi neti azali na mukanda te impossible bango bazwango en charge. Amekaki pe kobenga ba service mususu ezala sécurité sociale ezala ofi soki bakoki kozwa une partie en charge balobi bautaki ko voter ba loi moko awa na mboka oyo ke soki mutu azali na mukanda te ata azali na semi ou aide médicale d'état akoki kozwa ko bénéficier aide financière te na mboka oyo po ba enterrer awa. Donc balobaki soit biso moko tokene na ambassade soit to kutana na communauté na biso baye bandenge nini ya kofinancer enterrement oyo. Yango wana toza kosenga na bino. Biso famille ya Mireille baza na mboko yote mais toyebi ke communauté na biso bakokanga motema te. Yango wana toza kosenga na bino batu nyonso to oyo bazali vraiment touché na situation oyo baye bakosunga biso de façon que toye bakokunda corps ya ndeko na biso dignement na mboka oyo. Ba cotisation eza kosalama na niveau oyo ya biso ya ville ya Beauchamp, Bépinay, Villetaneuse na ba ville mususu de façon que toye ba ko contribuer pona kokunda ndeko. Mais toyebi ke oyo biso tokobimise kokoka te. Parce que kokunda mutu na mboko ezali trop cher, yango na toza kosunga, toza kosenga aide na bipai eska communauté na biso parce que situation ezali pasi malgré copain yango balobi akimaki na Belgique mais justice ko sala musala nango police ayebi makambo wana nyonso tout mais tokoyeba penza vérité soki ye mutu abomaki ye ou mutu mususu mais bokozanga koyeba vérité te pona situation wana. Mais pour le moment, nous avons senga soki police a libéré corps parce que ba yebisa biso ki ba ko libérer corps mais ko senga peto meka ko zala na mbongo pona ko enterrer parce que tokoki ko garder corps te tant moulaï lisusu na la morgue. Yango wana. Merci beaucoup. Donc, Balandi, émission exprimez-vous. Je pense que vous comprenez vraiment et l'autre là qui awa. Donc, tu recueillir quand même témoignage à Bandekopé, Misuso Bazali awa Nesika Oyo. Donc, je tiens à vous rappeler, n'hésitez pas surtout à appeler numéro Oyo. Bon, il y a deux numéros, awa. Borozwa Ndeko Jeff et puis Borozwa P Nandeko Nabiso Hervé. Vraiment, vous hésitez. Bino bato boza vraiment motema ofungwama bino bokabaka bino boyedaka batu vraiment ba situation yango to sunga ata na 10 euros ata na 20 euros ata na 50 euros ata na 1000 euros ndeka bosala nde bosutenaka Noli Tambu bo soutenir pe ndeko na biso oyo ya mwasi auti kotika biso vraiment atiki na mwana ya 3 ans et puis to ndimate vraiment que ndeko na biso bakunda e kaka boye bien bazwa corps na e batango le rôle inconnu morobo. C'est pour cela que tu l'appel Oyo na Congolais nyonso et puis na ndeko nyonso atoza Congolais to Karalingala o aider ndeko na biso Oyo. Vraiment c'est par ces mots que nous allons boucler la boucle de cette émission et puis en attendant to recueillir témoignage à ndeko na biso. Roger Smith qui était derrière la caméra. Check ça. Ouais, maman, tout le monde, c'est vrai, oui, bah, ndeko Mireille Tuzolana. Moi, témoignage à moi, mouké à ndeko na biso to tika biso. Na pona nga na koloba boye Mireille azalaki moto ya bato azalaki fille moko gentil donc na omoi eloko ya koloba te delaza eloko ya koloba te. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours comme nabaki na ba témoignage ya ndeko na biso Mireille donc il y a ce proche au baibaki vraiment bien maman tokuchope awa donc
betela biso mwa lisolo ya ndeko Mireille, c'est vrai tobi ando kanga mwa basuki na ye na bandako ayebanaki vraiment azalaki na ofimo parce que tobi lelo sepe mutakufi ako maramu tu malamu mais moi liloba pona ndeko na biso totika biso. Merci papa na ngai. Donc pona ye eza ko teke po akufi. Donc azalaki mutu abatu. Donc asolaka bien tozalaki ensemble donc mutu azangane mabete. Mais donc ye penza te azaki na mutu abatu akanga suki ngapenda kanga suki mukomsu payaka akangi ngapena kangi ka ndenge zalaka donc nana mingi oloba te to ana shoki moko na ebite donc muta kende ka boyi donc muta kende ka boatiki mwana ye à 3 ans mwana ye à 3 ans ke karaboye papa. C'est vrai bandeko ya exprimez-vous pour comprendre quand même bandeko baza sous choc. Ben nakumisika nzambe po yende mta permettre ngo sala maso nzamba boyaki elinga osala mate lokwa isala minzambe kaka azwa lokumu nzamba azwa lokumu. Merci bandeko. C'est vrai lelo tokomona marambo tandolo baga mindele babo marabatu bani tokomona c'est vrai et comment ko taper na biso mingi bandeko ndetolo ba nous les Africains c'est quand même déplorable. Mais est-ce que yo ebaki quand même parce que lelo c'est vrai ba spéculation tambola pe mingi que copain azaki un peu brutal na ye toloba non mingi te que ce que ça vraiment parce que tous la dernier mot à la police mais elo ni okoloba le tokomona pe biso ba africain Tomo salo maramloi mindele ko bomana ko se suicider mamonine en tant que une femme maman elo ni rolo bapona mo makambo ne ko moyela biso trop quoi. Donc eloka no lobato lingana pona nini kaka ba congolais tozo lingana te to lingani te pourquoi to komi ko bomana to komi ko kanganela mitema pona nini eza malamu te bamboka mususu kutu muko mususu kutu na oke kota Château Rouge nazo beta ka lisolo ya gbago na wataka polo kwa na zalaka kuna Côte d'Ivoire Ivoirian moko telemela nga bandiko gangela nga yo ko loba makama mboka na biso te bino bosubo kanisi bokoma ko mona mboka na bino ko pamba ba président bino bozo sakana bango na batu nyos tout on sa kota makama biso donc esalenga pasi na lelinga bi baninga na mboka na bango baza boye biso donc toza na biso kaka ndenge pe mususu biso to lingani te meta baninga nde balingani baza mayele na ba makambu na bango. Pourquoi pas biso pe? Pourquoi pas congolais? Mutu akie kaka boye oboma mutu kaka boye obwake na matiti mutu okomisi lokwa nyama moko boye na zamba na ivero yo mira esa koma glace na ivero mutu akanga mi glace ate moko papa nzambe justice nzambe na koloba mingi tena tiki nyoso na maboko nzambe boko kata likambo yo parce que ta biso to lobi to luki ata banani sa nzambe to kokate to sengi pe aide ya nzambe pe na kata makambo nzamba telema atema pona mira esa ayo kata ngelu wana oya 3 ans 13 ayo kata kolela mwana wana ya muki atikali nzamba sunga biso papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours micro na biso mesdames et messieurs donc il y a exprimez-vous. Maman tout le monde peut à moi un petit mot pour Ndeko Mireille quoi. Papa na amiga olobate. Mira za kwa leki langa. Neno za kwa leki langa. Atika ki Mireille. Atika Mireille de la vacances. Na nyoso na ko sa pour la Mireille. Ok, merci. Maman Petomoni, moi un petit mot pour Ndeko na biso Mireille quoi. Moi liloba na bat bazolanda ba qui était vraiment Mireille quoi. Mireille n'a pas dit 3 ans na tokutana na Mireille. Dernière fois na moni Mireille mardi jour tokutana na gare tant que na tika bana na classe tokutana kana mingi na gare kanga biso basuki. Natika komona esika Mireille asilika te. Natika komona esika Mireille abundi te. Ando ebisa mabibi nakoka kobunda te. Nakoka koloba te. Ka koseka na koseka. Tokutana Mireille mardi, mercredi bana bakenda classe te. Jeudi na bis bazo ebisa nga Mireille azomona na te. Azomona na te ndeni mwana za wapi. Bandi koluka Mireille nde to bayi ko benga biso. Ba lokote na zamba muto nzamba keli pona nini liwa pasi boye oyo kata pasi ya mwana wa muke
mwana akokola koyeba mama nete Mireille atiki biso na liwa ezala ta ya beli ezala te ke aza na problème kaka boya boye mbala moko Mireille akei mwana wa moke lisumu nini mwana asali po aperdre mama akoma orpheline. Ouais, maman tokuti yo pe awa moi un petit mot pona ndeko Mireille oti kotika biso elo ni bosenga na communauté congolaise siko ba aider bino pona ndeko Mireille oti kotika biso moi témoignage bino peu pona quoi. Merci pour la parole, mais pour nous, on a vraiment comme na rolo bate, ma comme ça tu es à kaka ya panzambe, parce que yende mutamu na ranyoso na kacha zamba na kacha na seamai ezaka enzambe. Bon, aide comme peut financer senga ka aide ne uta ekoloba tout à l'heure. Que biso ba congolais to lukaka ta mwa muke to za nango to participer pour na accord ya ndeko bakunda na ndenge ya normal tiki na ndenge ndeke asangi famille surtout ka yango nde to zolo balingala bandeko to tikana ba Afrique a to zaka famille ngana mona ekaka deux fois na bien na kandale ya ndeko na nga mususu parti donc yango pesa nga passe na eko participer na mona eka deux fois donc nzambe akumbama a garder ka mwana atikali ya muke yenda nzambe ya bofélin abatela e. Merci beaucoup maman moi liloba pona ndeko Mireille quoi. Ezaka passe nebilo kunina lobate bisa la passe na motema nzambe azwaka korona ye akene en paix nzambe sunga ngai loko nazokanisa kaka mwana atikali mwana 3 ans ngai ezali o nga susi na ngezaka ke atika na bamboka bassistance sociale te basunga po famille na ye récupérer mwana po na ba famille d'accueil to yebi ba témoignage eloko ni ba osala mwana wana ya 3 ans aza mwana mwasi mwana mke ya 3 ans na famille d'accueil afuku na famille to yebi te famille okendo kota boyebi kande basala ka ba ni ba touchement na bana mke ba obebisa mwana bato ya mwana 3 ans ezaka ngai na souweka tout ça là tout avocat azwa mwana bozongisa mwana na famille moi famille na yebi nde ba kosunga mwana parce que na fin d'accueil to yebi nde nya kozala tenga souci nanga ezaka pona mwana Mireille akei mais mwana tikali siko pona bandeko bazolando sikoyo bato bazana besoin ba soutenir ndeko pona to na besoin avocat ozana besoin ya ko enterrer corps na ye vraiment na bandenge ya malamu elo ni ko senga na bandeko balando siko senga bandeko basunga biso na moyen financier mbongo nde basala o vraiment za la motema même temps oyebaki yete Mireille azaki mutu moko ya bato Mireille azana loyenge Mireille tokenda kosala suki na ba château d'eau na bani ba 50 ou ba 60 euros mais Mireille kosala 30 euros 20 euros oye ata o nyonso lobika opesa sekana ekaka ye yaka mama asali gentillesse moko ona na monate Mireille akei boye yango balabaka bato malamu baumelaka te akeka boye Mireille ana 20 euros osala suki nga kenda na pesa pas plus de 30 euros Mireille osala nga suki tant na obima ondeka na uti suki wapi na château d'eau Mireille mtasala nga suki. Donc tout ça lié économie na simana ye o nyoso amonaki Mireille azaki na Mireille akanga motema te atala pe azana famille na mama na ye na kini kuna surtout ko sunga pe famille na ye kuna na kini mama na ye ndenge bazali eza pasi makazi eza pasi na motema kauki nga na ebite sinalela ndenge nini ngana tana zo sutuka kaka Mireille na kondi matene Mireille akufi na akufi mobesu Mireille akufi mobesu bive azana posa azaki na posa ko vivre na ndimite ke Mireille akokanisa lelo akokoma na mabele Mireille akokufa te lelo po azamuta loyenge mutu ya vie alingi loyenge alingi na ebitende na lobango me azamutu teke lelo akokufa. Merci beaucoup. Ye moko akoko lobaken na zonga nga zonga mbala moko parce que atiki na mwana na ye. Ndeko nde na bisaki bino donc bino boza na bandako boza na besoin vraiment ya ko aider ba ami donc na connaissance ya ndeko na biso Mireille azana famille te donc je tiens encore vous rappeler famille ka yango yo bato balobane munoko moko na bato oyo yakanga basuki oyo pe aida bango ndeko na moni yo pozaki wana pona kozwa toujours mambongo ozaki chargé pona récolter ba mambongo
bato musu bazo croate na makambo utolo bananga mais quand peut ko éclaircir surtout na bande connaît bazami na ba château d'eau akanga mingi baso on a expliquer bango biso toza ba mama toza bana na ndaku tango na tiki bana nga na tiki mobile nanga na telemi pona sala ngo eza pona volonté pe pona souci ya Mireille parce que Mireille azaki lokola camarade pa nanga azaki lokola ndeko donc na koki ko kanga mutema te na koki ko hésiter te donc yango lelo to baki non to telema tout démarcher tout ça là où est nécessaire pour na aider ndeko na biso Mireille yango lelo to kende na ba château rouge ba mama misu ba pesa ba mbongo ba ndeko misu ba pesa ki toute fois tozo koma ba kombo donc na kaye na maboko toza ba mbongo to tseki pe ba numéro de téléphone et donc to ngito lo bakaka moto asali Mireille autaki na libuma mwasi mutabotaki ye soki réellement mwasi mutabotaki était bon ngana yebi moi si mutabota ki lora moi sa bota ki à vivre so ka raisonner ki même pas ata pona mwana o amukie na ndenge Mireille tiki mwana ata tanga zai ko sala ya raisonner ki le côté akanisa ta lokola ye auta pa mwasi o asali Mireille ye pa ofutango to pesika merci donc nzambe moko azwa mokano na ye donc justice nzambe ko kisama kwa parce que biso to na likambo loba te to na likambo sala te et c'est quoi donc yimoko nzamba décider mais bateau pesi mo bambongo c'est vrai ils en ont coquille même pas la moitié quoi donc na minute oyo na maboko otoza ngo eza 260 € ça compter ba pièce otoza ngo siko eza 260 €, bato ba pesa ki bambongo na bango ba yebi to koma ba kombo na bango eza na kati ya kaye donc ba ko vérifier na kati ya kaye ba vérifier na mbongo toza ngo na maboko donc eza wana eza te ke to zui bambongo poto lia non to zui pota to bomba to sala makambo vous avez besoin mbongo exactement combien pour nos funérailles pour l'instant nous ba pesi biso montanté. Donc pour l'instant toze la ba mikolo o ba sa ba démarche ba on dit ba websa biso ce qui mbongo eza bazala ont besoin combien donc pour l'instant to ebité. Merci beaucoup bandeko bozolanda donc je crois bozo comprendre donc bandeko na biso na 260 € kaka na na maboko na ba récolter bazui déjà mais c'est vrai ba démarche au sala ba démarche administrative boyebi et ils aura peu ba mbongo écoutera ba énergie ba carburant ba tout nyonso les inclus bon comprendre on a lobby na ba mécène na bato boye darabatu bino ba vraiment boza na banda ku bo hésiter je dis même 10 € zanango benga ndeko tiki même 20 €, même 100 €, même 1000 €, même 10 000 € o zanango ori ko leka pona ko aider bandeko na biso bazana ya muki o zanango n'hésitez pas surtout tozupe ami ya Mireille aza awa mais qu'un peu ko bana biso zaki vraiment proche ya Mireille pour ça na muke o auti ko tika biso lelo bazolo bake azaki na copain na ye copain oyo azomona na pete toki akomi na Belgique akomi nini parce que lokola bazaki na ye tolobake ye mutaza considéré comme premier suspect selon la police parce que azomona na pete tout ça mais quand peut que éclairci na bat balanda comportement ya copain na ye nde bino bandomona ezaki no nde nini et puis betela biso Mireille mukola suko bino bosola ki nezaki journée pona nenga bunga kiboy. Merci papa no pesinga parole nazo se présenter d'abord comme nanga mazé nazai camarade ya Mireille tout ko sola na dimanche passé abenga inga parce que ngai na to na vie hôtel bon alinga tout nanga soki hôtel onga nazali ba yepe batindi kuna soki na yebi yango ngana fete na yebi yango te mekende na yebi yango za côté nga nazali akataki. Bon, lundi abenga fin pas fongolisa nga suki na ngeza kufungwama ebisenga ke maze tokutana lundi pona kanga yo suki. Bon, lundi ngo na benge poto kutana ebisenga na za na empêchement mo bona totika mwa na classe mais to tsango jour mususu nga c'est d'accord pour mettre to tsango jour mususu to kutana nde na ibakite mikolo peleke belende na yokozwa Serge Jeanette o luka numéro nanga abenga ebisenga non maze oyibilika mamira etenga bite mira za bientôt te kosola nae. Oh non mira depuis mardi mira bungaki ngabite na yebi yango te o yebi pe même te yebi sika za te ngabi ngasi na kende sika bon mira azozala mira za na ngele ben o te mira iba bungisa keti siko na mona nte bon to meki ko sa ba recherche talaka mboka oyo soki l'état zui makambu na e donc to tiki makambu na mboka l'état nga suye na ngeza ki mira ya ko mona na donc na souhaita ki te ke ko na niveau oyo moni na écouter na nga na ba prière donc na tsaki na maboka nzambe na binzambe mabe ko na mira ete soki aza maboka mutu nzambe simba mutema na mutu na kosa Mireille mabete. Bon, grâce à Dieu ata basali mabe mais l'essentiel de trouver corps na
baye kobenga na désir ke Mireille azate baboma Mireille et ça passe na koke même pas kolala na sima numéro téléphone na bengi bato na esi ke Mireille aza kokufa donc parce que azali camarade nanga no benga nga to no so na mingi eza vraiment passé. Mais yo ozaki camarade un peu ozaki est-ce que ben moi un peu ba comportement ya copain na so mona déjà copain na bando vivre na apparemment il était un peu brutal et tout. Une fois comme on est Bob garçon na mona une fois na keno quand ça suki na kutie na Mireille bon na façon na mona ki asaka mutu mo azomela masanga ngabi Mireille pourquoi masanga boye garçon nga masanga otemaze asa na bien bon na fréquenté vraiment garçon te quoi bon ngai nazana Mireille na kokota vraiment vie na été mutu na vie na na ticket na ngame na mona garçon de une fois tout cela na épé très bien voilà mais ezaka pas si conseil na osenga kaka tozo kokate Mireille ça na ndeko ndeko biso ba congolais tozo ba muno moko donc nana mwana nga za mukie mais na meki ko sacrifier na kena château jina mwana nga na mukongo pona ko senga ba mbongo pona Mireille donc muto sala bonka o alingi Mireille tu vois donc nzamba sunga kaka mais garçon wana ce qui vraiment réellement yé muta salelo kwana justice nzambe sala bon nga azali kambolo bate na bikaka que la justice soit faite c'est tout nzambe moi yebikaka on a ndeko bazana besoin lisungi surtout yango nde tobetela c'était vraiment bon tozo sala ka appel batu kaka mitema malamu o nyo surtout azolanda émission aza touché na likambo oyo ameka ko aider biso parce que ça demande de l'argent c'est tout. Merci beaucoup maman moi liloba na bandeko bazolanda surtout pour na aide pour na ndeko na biso moi liloba en tant qu'une femme quoi. Toujours tozo telemilaka na likambo aide Mireille ndenga za bongo awa aza pena na famille te famille kaka nde biso o ba connaissance yango wana tozoloba toujours ba o nyonso bazolanda biso bakanga penza mitema te ba aider ndeko na biso kwa ba aider vraiment po tala kaka aza ndeko na biso akokunda maka bongo te entre temps toza ebele awa ba congolaise toza ebele vraiment o nyonso azolanda biso na mission oyo donc akanga penza motema ta aider donc akunda makame mata na honneur moko boye. Maman liloba so baksa moi liloba quoi. Moi, je suis copine de Mireille. Ils sommes se connus au foyer. Donc, je dis seulement qu'il faut aider vraiment. Je ne suis pas congolaise, je suis angolaise. Et je suis là pour Mireille. Et j'espère aussi que les gens qui entendent Lingala aussi, qui ne sont pas congolais, il faut aider Mireille. Une portugaise. Portugaise. C'est le message en portugais parce qu'il y a la communauté portugaise aussi angolaise. D'accord. As pessoas que conhecem a Mireille, angolanas, que estejam ao lado da Mireille e sentem que são nossas irmãs também, então ajudem, contribuem também um pouco para a Mireille, para nós enterrar a Mireille como deve ser. Por favor, faz isso pelo amor de Deus. Isso é tudo. Obrigado. Yeah? Tá. Moi, liloba pona ndeko Mireille, elo ni vraiment souvenir ni ya malamu bien oyo garder pona Mireille quoi. Ata likambo lobate nazoyeba te basouvenir eza ebele ya malamu toboye te ya moko mo badiscussion ezalaka me basouvenir eza ebele ya malamu nazokoka kokolola na banda wapi nasukisa wapi Mireille tozalaki na ye mpenza un peu proche abande koyedenga mingi kotikala na mwana ngai nga mpe na ndo ede mingi mpona kotikala na mwana ye donc naza basouvenir na ebele eloko na osengaka na communauté congolaise so bakoki koyede biso na problème ya mbongo toza na problème ya mbongo vraiment Mireille awa aza na ndeko te ndeko na ye eza biso ndeko na ye eza congolaise nyonso congolais nyonso pardon nabondeli bino na nkombo ya Nzambe botika te corps ya ndeko na bino congolaise etelengana soki ndeni bakunda ngo so na condition nini nasengi bino pardon bosunga biso vraiment bosunga biso na nkombo na Yesu bosunga biso po tokunda ta moninga biso tomona tosata na place moko boye tozokendeke air moto monto otala place batie Mireille ezala teke batumba ye soki bakobwa so mpe basande bosunga biso mpenza na bondeli bino naza mingi koloba te Yo qui proche na c'est vrai lelo malobezolo ba mingi
copain na ye bazo suspecter que copain na ye mutaza la base ya makambo soana. Yo est-ce que baki copain na ye wana particulièrement? Oui, na ye baki. Comportement na ye zaki ndenge ni bando vivre ndeni na ndeko Mireille. Bon, ngala ndo mona na bando vivre na bango bien mais makambo mususu moni mutu mususu aza makambo mususu leka mais po ayebisa bato eza un peu difficile. Mais ngala ndo mona na bando vivre na bango bien moko nde zaka bitumba nde moi sambali babundaka mais o na bozindo penza na yebaki te. Apparemment zaki très agressif. Bon ndenge ya bande koloba bon ando loba on likolo ya moko azo seka kaka ya mbali nanga mtabeta kinga ka bongo mais na yebito bando leka pa na bozindo. Merci beaucoup. Moi liloba pona ndeko Mireille et puis lo nyoko loba na bandeko bazolanda ya communauté congolaise quoi. Ngali kam na koloba nazo na senga na bandeko ya biso baza ba congolais en tout cas basunga biso na likamwa Mireille basunga biso surtout na mbongo basunga biso to ko ndeko na biso na honneur eloko nga na kosenga banka yango wana nyonso ka tiki aka na maboko ya Nzambe. Ndeko moi liloba na bato bazolanda et puis sozala moi témoignage moko pour na Mireille quoi. Oui, alors merci pour la parole. Na vraiment na témoignage té témoignage nangeza mardi abungaki tozaki na ye toksoli muke après ake et du coup mercredi ba bisanga kazomona na te et dimanche ba benga ke ba moni corps na ye et za pasi mingi vraiment pasi tant na ba pasi ta dur pasi na motema enga kunde na za bona la rasute na kimi na ndako nanga parce que aza moto na banda okutane du lundi au vendredi et du coup boya bongi akufi ebembele na zamba mais Nzambe a permettre ki pepe salma bona nzela Mireille tone loko lobate tozaka na besoin batu oto lobara biso surtout lingala toza awa na Europe partout to sunga parce que ndeko na biso akunda mabwa kama na nzela te loko moto azangi moto tant que to loba lingala biso batu déjà yo toza et to sunga tana muke et osa malamu po Mireille akunda mata na honneur. Donc vous avez parmi batu oyo ceux qui batu bazaki 2 ou 3 bakutana na Mireille na ba journée ya suka yo peut tu fais partie na batu wana. Azande ko nangai na bisa mwana nanga na biya to mata po ndeko na biso akangeli biso place. Azande ko nangai na mona que chaque jour to matane bis moko. Ese Mireille akangela nga place tellement bis na tongo bat ba ke belé. Abisanga bi Francine ka mutu nanga bien te ma Nicolas na oketiko sala suki. Ok, ça, ce que je n'ai pas le 25. Abinanga le 25, na ok, tiko sala suki. Et le même jour, on a zonganda koute. Et bah, yo benga Mireille azate, Mireille akufa. Donc, eza pasi. Na ebinde na okolo ba pasi yote parce que eza pasi mingi. Mais le bazolo ba mingi pour na copain na comportement ya copain na bando mon agissement na bando zande ni mingi parce que aujourd'hui lelo on met en avant copain na sur ba comportement na lelo ni ko ba sur témoignage plus à copain on doit va vivre ndene mobali na vraiment à vrai dire na yebi e penzate parce que ngana ndako na bango na lekali souté na mona une fois na train tozalanga na ye biso tonto ke sarcelle na train na biso moko ka ya Paris gare du Nord tomati na ye et fili et à chaque façon na bengi Mireille mtando répondre ah Francine ezanga Bob mobala Mireille c'est tout mais ke ko vanda table 2 minutes 10 secondes na zwa temps wana na mobali wana te ata lelo na nzela boyelongi yango pe na ye biango te donc na zwa temps vana Bob te. C'est quoi marambo na communauté congolaise to momo na pe comme kota trop bande ko bakomi ko bomana trop biso na biso et là on est vraiment en particulier ko lancer na communauté congolaise na marambo to mona trop marama mindele ko kota leso mamba na communauté congolaise trop. OK na ina lo baboye ngana zo lo bateke mobali una na bomi parce que to ebi muta bomi ete mais ce que eza mobali to biso na biso to komo bomana so to lingani omoni eza sunga te meto kabwana. Ok na bavi na onga pe na tika na bavi na nga so ngai mutu na banda ko suso mutu tika ngai mais to koma na ba niveau te peut-être ndezo bimake mobali tout ça là donc to yebi muta bomi ete mais so ke zo simba te to panzani ke to bomana c'est ça.